Silla 48 ans. Sikabo. Belleville 50 ans. Sikabo. Et donc Silla on a beauté âge mon Belleville. Et donc Silla n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? D'accord, on a le système depuis quand? Eh, en tout cas, il y a on a sous. Muchopi, on le qui là. Eh, Muchopi, on le qui mimika bongo. On le qui bango Muchopi, bravo. Eh, Muchopi bête biloka solo. Muchopi bike na kacha avion, maman faut fongo la misu, na kacha avion, il a ma piscine. Il a ma VIP. Niso mwana kacha avion piscine ezala. Ezala ti. Eh, Muchopi. Siko yensanga est-ce que ba inspiration aussi la cause nango. Mais inspiration mimika bonga koza nango. Abo sila mabo si te Muchopi bravo. Muchopi abimisa oh nyonso tala. Abi si Belleville abi nga moyena kabelo mbongo ezate abi ni abi na Belleville ata so okufi. Na ko contribuer te nen o Muchopi alobi nen o Belleville alobi Belleville alobi ne abi est-ce que ngam na okufa lelo abi te mère na bosana ata so piquer crise. Abi yo kufa na 20 donc à retirer ko kufa à crise te ça nga inspiration oyo na leki nani aleki Muchopi mardi mercredi jeudi ndenge na yebe papa ko doubler pe vendredi mokoni papa sans raison na misuno au moins mokolo goma ezaka na problème papa au moins ndenge raison zoate o to lalika na aéroport kuna pona moyen obimise ekité donc yo songa na so na chambre na mbali na yo posa de côté là-bas oyoka te papa to so na salon yo po batami na sima oyoka mama to solo te maman eza musalo la osana ndako te eza musalo na ndako eza osana te papa tala tuni ba futa rombo mpona nasala nyonso akolamba makambo nyonso yo mobanga surveiller nyonso ezoleka mama ngasi na so ma bis donc yo so la bis surveiller nyonso yo le ko mo surveiller na mbali na te yakona bongo te mama papa azalo kwa journaliste ndenga tamo na avion journaliste amemela biso ba information pas otamba bamboka nyonso kesa musana ndako biso na cuisine laisse mama papa siko akiwa goma to aérobie ha aérobie ndeni aérobie eza mboka côté Gabon kesa musana cuisine s'il te plaît pardon maman oui keza ba avantage ebele ndenge papa voyageur a bongo na kobwaka na api ngunda azinga ka déposer ngai na mboka moko quelconque parce que yaza na avantage na ofuta na nga billet mondela yebi ozomona ndenge tikali yo mobo oza pe pembe na papa na pilote soki eza moto ko bilo kwa receveur très bien bonne idée maman merci Muchopi ya Tu vas dire na bango te batu bana bango batu bana bango mais Muchopi a fait ta la Muchopi zo passo la ba mai moko asika abi ata so piquer crise ngana ata ya lokuta na pesa te na sala ya semblant na sala ya semblant parce que yo quand il faut pesa kanga pour na mona pe partout ba bakata ki na TikTok na yebiso ta Muchopi a fait yebisanga bana sila bana ko jouer to milika bo bakata ya bango ni bachana bachango na ba page bacha mais Muchopi a koti page a koti partout bien ka to bandika sikote na lobby ma bête na bima maso parce que Muchopi aleki bango oh Muchopi a fait Mutu ambete na kati avion piscine eza inspiration na ata mimika bonga nango te ta saka Muchopi Belleville chaka Muchopi chaque film lokona tsinga ya olibi tsinga ya matebele mama eleki boitite via et puis ezala na kati avion bato bakotaka te piscine eza na kati kosokola eza na kati mama makambo osala kuna moto akoyeba te eza suka kuna ezalaka couple mabale esalama na avion tia fozo tala aza ba nouveauté mwana ane bazanga Muchopi balela bafukamela mpe so Muchopi basenga Muchopi pardon et comment bafukama nayebisi yo bafukamelaki décor yango moni Vincent amonaki ntango ya abengi décor ayambi ete ale Vincent Luki asali appel conférence pa coach ya décor na kati kasi bazoki décor bongo te c'est décor karate azo beta na mpanzi wana ti omosala bango bate na bela kuna biso Belleville atia propriété
acha ba comédien baza ba propreté préfet aye mon côté te oza comédien va jouer partout oza libre donc yo za na posa na yo oye no kaka posa gesho wana ba tie na fiche na SB eza publier on la page officielle na eza problème te eloko biso nyela tout oyaki nango posa yango parce que SB ekufaki nzambe ozomona Estala SB ekufaki lelo sila tia ndimi asa la réconciliation na ba décor wana sila kosenga mama top pardon mais batubi bazoloba ke sila azana na problème te parce que atikala koleka mission te boya ki ne ko zana émission loko moko boye ngalo no so na vandi boye na fingi mama Nicole Bakata ba mona nani ba mona ba Belvi solo na vandi boye na fingi mama Leanda ba moni nani Bamona madame. Lelo si la ba finga poser l'homme ba mona nani. T'as la chose grave. Ti woni za ikolo. Ozomona ba finga pape l'homme si la lobani. Ti to mona réagir. Si la lobe lo ta. Ba fingi vivette mayamba to finga nani o décor na émission ça pas ça c'est ça. Mais ça nani o décor nani o pardon, coach d'Acosta, auto jouer na SB. C'est ça. Non qu'on joue à un mois te, manqué mes bandits. C'est ça, mi ba fingi. Bien, on a lokola d'Acosta, zo matisa maboko, ceux qui a scellé des émissions et pelisa tumbaza. Yango na loba na yo. Ozomona ke kota si la manqué mes zanano. Biso to boite, mais total sera ba président Gesho. Biso na famille Bota, nous sommes là pour encourager les comédiens. Nous sommes là pour garder la réputation des comédiens. Nous ne jamais censé le corps de Mida, Bafinga, d'Acosta, Bafinga, Gesho. Merci beaucoup. Gardez bon d'ailleurs. Parce que tu vas dire, on a bien dit, bon, mais tu finir un scandale de Bénécien dans la salle. Mais tu finis pour finir le déconnecté. Mais tu finis pour te banc aux années. C'est la camarade. Moi, je n'aime pas ça fou là. Ok, non, on est bien ça. A faut l'épée d'accord, c'est toi le babou. On a d'accord sur l'autorité. Comment d'accord sur la guise? C'est quoi ça que vous faites? C'est d'ailleurs. Ah, même quand on a belle vie, c'est déjà amené bon. Belle vie, n'a pas pour aller chez la monnaie bien sûr, mais ma belle vie mine c'est là, il y a comme trop distrait. Trop distrait. On a arrêté l'activité na chaîne nga. Pour na pas ça temps, na bakkisateur na besoin d'éléments. Tant que reporter la justice surtout bako que na pas d'éléments. Tilelo. Ba kanzate na bosa na za na so na sala moté na sa ba ko na ngisa ba émission ba moto ba ko wana na récent. Na pesa ba temps, ça peut faire 2-3 ans je crois, peut-être 2 ans. Les irresponsables films on m'a accusé d'avoir singé à mort. On m'a accusé d'avoir lapidé la réputation d'une fille qui était décédée à cette époque-là. Chroniqueuse Moboui. Cette histoire a traumatisé tout le monde. Ba maman étoile, ba Jérémy, Jérémy bien à 4 fois, tout ça il a tout faire nani. Mais c'est non. Au point que akokaka pression en été. Et c'est là que en fait tout le gars a adouci un peu ma mœurs. Il m'a répondu à sa manière. Elle a tel que le quoi. Biso to bosa na biso to kipango de. Biso to belango. To tala ma déposa makambo te. Bosa ne tala ma no va ta film biso bango. Tala ma te bosa makambo te. Azo na SB na ndako ya na biso. Asa musana mam na biso. To pesa ke mam se respect. Ayo bita bisola film ndenge leki. Après ça concerne qui ça na gaya yo tumbola biso. Dans ma beko le ka ipo ko rater. So bien na ngoto le kata sila te. Oh. Boto muka pe. Boto tsa sila à côté na mboza ti. Azo mama na mat. Yo nga ko tumbola ngate. Omoni nga sibet na madame Buchi. Ko tumbola ngate. Na pe na ninga lokini ko tumbola to ba binga. Na ka mwana nga ko kato mama na pota pe na ki ata sa epenge. Bon, le français parler un bagage intellectuel. Toi, d'accord, ça a tout le monde sur moi. Donc, on a fait une choquée naïe. Le bon homme en fleur. Je ne sais pas si tu as fait combo. Il est d'accord. Oui, je sais que tu as fait madame Gucci, tu as fait Maya Mamouadi. Tu as fait un combo dans un bosso. On a fait là. On est là pour poser une question. Bon, que tu as un plus na SB. Ozomona comme le rôle ba joueur à sika mais nzoka bazaki ba comédien o pe ba leka pe ba tourna pe kala na SB mais le ba ye lokola ba comédien sika na SB mais lelo oyo président Gesho Kambola zui affiche ya film atie na page officielle na ye mais totel na kati ya ba commentaire bato ba okomake théâtre zongi elengi donc to confirmer maloba ya d'Acosta na émission Vincent que to bané ko manquer si la moko boy na théâtre
to théâtre zaki nango lengité ko jouer non on manquait si la son habit que manquait si la té c'est trop dire ozo mona si la Beckham si la na art na nzoto ozo mona c'est ozongi na ba film ya sima ya bela to mona que si la paix après ça implice na bela ozo mona et le quand ozaki nango besoin beaucoup plus yango wana si la a reconnaître bandeko na ye atika ko permettre ba bana na ye misala lokola biso to bana misala belle vie to tika ko manquer ba comédien ozo mona tango si la aye ko comprendre nango ke na sali mabe pourquoi na pesi les salé pas bana wana eza déjà trop tard pour tout monde épée à dédicacer bango na kati akumisa ngai eloko zo lekela ngai dans d'Acosta lelo si la sengo pardon au tourner kuna ça m'a bêté maintenant d'aba retomber ba ndo ya vivette mayen ba fingi mi d'après à lobi nini na Londres c'est ça na rappel faut ça na papa na ndako so ça la papa te ma bé oui mais c'est ça bien c'est donc était OK bien mais oui parce que so beti bongo bango kuna muté mais so chauffer donc émission donc non bien mais analyse babi mundu keka vers bango vraiment donc non bien to so là bato ba ko le blasi bato ba ko le blasi là ayebi sila na ba 2 ans 3 ans ba so ebe kala mingi on so ba vient en 2025 bato ko na sila na TV sila Beckham tout ça combat ya scène bisalu banomona ka ndenge sila a jouer à la télé est-ce que ba yebi sila mala yebi sila ça fait plus de 20 ans OK et ça va sila te ma maman top na ba photo mususu na Alexa awa omona ba ngala Nicole je me suis tingela Nicole bakata photo to kamala en 2000 un ou deux boy ya Nicole bakata photo to kamanga ngai ça na ba chiffre ngai tatuka lombonga na kati ya Nicole bakata domela ba score là ba prémisse à l'époque ba 2000 année 2001 et on a ba kisa Nicole bakata ba tindela Nicole beta tali solo ya bato ya théâtre o boyi ba monter ta boya obeta li solo o te sila na bevi age moko pourquoi bozo se tromper de mon point bozo linga bola kisana bato ka ke sila na bevi ba age moko na ko na moni ba sali erreur. Il fallait battre si là 48 ans, ben vu ben il a 50 ans. Et pas dans la monde basel erreur. Il fallait pas matcher ben si là ben vu âge moro. Batcha si là 48 ans. Ben vu 50 ans. Et donc si là on a beauté âge moro ben vu quoi il donc. Et donc si là n'est pas bon. On les allons ya te ya azano azani non 28 c'est ça quand c'est une chose grave. Oh le papa lomba ça l'a choqué si la reconnaître non douter qu'on sait papa lomba pardon mais à reconnaître qu'on sait d'Acosta pardon et puis d'Acosta qu'on jouer kuna otali valeur ya président no lomba té c'est ça fallait botali ça si là avant c'est nga biso pardon na ba président Gesho aussi ni biso pardon oui c'est bien bon kende na première na numéro 1 c'est que mutoza na médiation wana ndi a yebisa ki ya Vincent la moni Vincent il y a Vincent a retiré na pour la bengo Vincent parce que vous a grand fond na ya tongo un peu de respect et pas na yo il y a Vincent azo jouer aza très malin très malin il me sous ça qui bandi si réellement il y a Vincent aza na poste ya réconciliation ya si la na ba comédien fa banda pas Papa Lombe. Il va banana source. Et pas président Lombe. Papa, tu reconnaître que tu as qui bana to bungaki. Tu es ko s'excuser du bosso no papa limbisa. C'est ça pour la soto beti si li baku. Pour la soto beti si li baku papa. Limbisa biso sila sa mwana na yo. Bengi sila. Nengo benga ki sila bakuta na Gesho, nengo benga ki sila bakuta na Décor, na Dacosta plutôt. Olinga ko benga pe sila.
obengisi la ye wana kutana poeze lombe ba sololi parce que ça papa na ye ko selonga na mona lokola soki lelo boye sila asali vidéo na président elombe ke papa na nga boye na boye et msusu ko adoucir pe ba comédien msusu ba hôtel ke asengi déjà papa pardon biso toza bana tokende na biso kusala musala na bana obina lobaka ozi tableau sila otie Belleville otie Pechanga Leandaya ozi ya gabe otie non wana na loba na yo ozi mame to lo vandisi wana ozomona ozi mimika bongo tie wana otie muchopi na loba no Nigeria ta moko te bakoka na biso c'est Congo qui gagne na loba no Congo et ko gagner au deuil de Davina à Bois. Là je suis avec ça la clé aussi l'équipe de base. Je suis avec mes vrais. L'équipe de base. Pechanga, Belleville, Silabissa et la Boca. C'est là nous sommes plus. Et voilà, nous sommes là. Bientôt, vous allez encore nous retrouver. Très bientôt là. Ah, président reçoit Nini. Président de président. On est en d'accord. Elle, tu peux l'appeler et puis après elle. Papa, non, papa, et ça, les Cambouya. Ben voilà, pour. Mais papa, une fois, la patin comment moi mon non, mais tant papa, ils ont la papa, ils ont la c'est quoi les Cambouya? Nous sommes les Cambouya, nous battons pour la nuit. Nous sommes dans le bateau pour la nuit. Président, les gens sont dans la chicote. C'est quoi? Eh, voilà. Black. Attends, chicote. Donc, voilà, elles sont là, les belles dames. Je les aime tellement. Muta sali loto comme makambo ni auto eza sila akomi ko ko reconnaître ngo après on a pas kama solo muta sali loto comme na niveau oyo eza sila obiso belva za ki makase bitu ba belva bundi c'est belva za ki makasité c'est temps ya mafinga na loba na yo soki belva za ki na nerf solide peut-être na biso là parce que sila za biloko malamu te ozomona aussi les gens makasa okoma film te soki tozuba film o ba uni edo ba osala totala na ba no ludi awa ozomona soki belva zaki na ba nerf solide alaki makasité oui c'est tout le monde même mais tenga to tenga soka non Jesus ona minu ona manuwa mutu sanga sala te Exo. Oh, tonga ya l'endeta fufu, ya Roger Bakasoni. On ne mena non nima. On ne mena Jesus. Oh na mini, so nga Belleville. Oh ba to na mini, na numa, na mini. Biso ba teme to zongeli ba Nigeria. Mais le Belleville a katisa biso. Mutu nyonso ta comme eza lokwa poser fali pupa. Allez dumi. Biso nyonso ekaka. Alazio ni di bango na bango to yemba kaka se ba finga biso Congo ba salite to ndima kaka mais le président Fally Ipupa akatela biso hémorragie ba dumi wana aila biso bani ba miesa ba mede c'est ça ozomona c'est le Congo qui gagne toujours ozoma pour le moment Fally Ipupa ça l'effort que Congo zonga suko beta libanda mboka tala poza we ranso ndinga to sala plein la bercy tala bila afuka mais ça biloko na kala na ko sala azana souplicité bravo Bill ozomona ezado ba Belleville wana ba Fally Ipupa baza bato Congo to ko négliger jamais au grand zana bizao zana lobano yo kanti lelo poeza geshu tozuka dio oyo ya Belleville ya Pierrot na geshu au Belleville a monisi bato gesho na Pierrot nde ba travailler groupe moko mais ba travailler ba travailler kana idole au peselo o mobo tuke mninga passe mninga pa bwake lo mobo ozomona vision wana bazana ngo nazo yebiso tala biloko ba ocho beta na skini awa c'est ça tala biyo wana ba vandi dako gesho
na Pierrot tala biloko ba ocho beta wana Non, moi, je m'en passe à quand je peux te passer mon Lit 15-18. Je me déverrai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça n'a rien à voir avec mon tolo. La Bible. On va balbutier spirituellement. Nandi Magolatina. Mais pendant qu'il est en train de... J'étais en train de cogiter. Réfléchir. Non, maman. Non, maman. Elle va maman appeler. Ah. Elle va maman appeler. Moi, je ne me laisse pas emberlificoter par les Maintenant, pendant que tu es en train de parler, j'ai compris ce que tu es en train de faire des inéquilibrations. Mais attention, je risque de te ratiboiser. Mais attendez, il ne faut pas tomber dans des âneries. Non. Des avantages aussi, hein. pesa Linda a joué côté kuna za loka ma passé côté kuna Linda pas mené chicha ba beza longa ndenge moko tinda za kikuna na ndenge komi boye azana eka ilo azelo moko te baza deux personnes différentes Linda SB bo jouer te Linda c'est que lokwa kizenga kombenya yeba na te oh non c'est comme solo tala film na tu kotala Linda na SB film ba mo ba ki soki ya na leki na sila oyo grand frère na ba se ba Omar se ba bobo se ba nana nga ba sele inceste ba bimina ndeko na ba mwasi Linda joué Linda joué likolo côté ata on ki zengi ya katala bata ba sele inceste wala Linda SB bo Linda siko ya bela siko Linda bela apesa concert ote apesa na verset public ozomona Linda bela madame c'est ça ta l'inspiration ta l'émotion Linda na sida nakamwaki na Linda madame tant totali ba nini ba making of tu veux comprendre que madame Bevier moko mutazaki nanu wana animé bana classe Cécilie après alakisi Linda bien moi ndé na animé boy faut you pour animé boy on te mona ki on se connaît filmer non Poutine tu es qui Belvi tu es qui Belvi za nani ozomona tala lelo comédie ya Linda tala lelo nini ya Linda vandi c'est ça. Si on s'est reçu. Je décide d'accepter que je l'accepte. Oui. J'accepte Et ton frère aussi. Et ton frère. D'accord. Et ton frère aussi. Ta famille. Tes parents. Linda. Oui. Coupé. Merci, dans la boîte. Ah, c'est ça vraiment. ozomona ta lelo Linda pesi le meilleur na ye siko yo yebisanga Linda na SB anosani apa koseka na matongi ba ngeba kota mwa batanza matongi mwa batabeba impolitesse lata ye Linda kota akoma rankine na batu nyonso rankine lata lokwa bilamba akende pe partout akende pa chance Linda obiki na partout c'est la Thérèse mama mkola ndi babinga pe ba proposanga partout est-ce que Thérèse boyaka aboya raté wana koloba na TV Thérèse aboya partout zita kenda solo akenda pa tala naloba na yo nga na fana ye boy nga pe ba proposa nga partout partout zoboya Linda kuta nani mishuku ta boy partout te andimi kata mibali ba pese mbongo siko Thérèse akoko bomda na susuna ya mbongo atamba na mutuka ya de monteur ya bike monteur fima yo abota na sute bonia ya bino ata nyonga bozo la dino bozwa ya la reine amona ngote amona kilo présent Caleb te non présent plaire
Président Caleb pleure à tout moment pour Thérésia. Thérèse, elle est entre des groupes Sinark, même aussi, attends, les Ansouluzolo là. Ils sont des regrets avec le comportement de Maman Thérésia. Maman Thérèse, elle fait bou 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 bou. Au Sinark. C'est honte. Ozomona. Asa honte, asa soni. Il y aura tout le monde, la richesse m'a vendu, poser la richesse à vendu, poser un sous à vendu. Abi wana yana nga. Ba ulobate ba mama top. Ah, moto pazana na bango te na nini. Azanga na mape na Sinark, abana pe kwa ko pole banga de kape na Sinark mama top. Même ta kumé na bango abima na Sinark. Thérèse. Ba wangani. Ba wangani ke poani. Yo so mona Ansouluzolo nenga zana président Ansouluzolo la richesse bana Caleb tuke bana. Au moins bango baza ba porte-parole nani. Ya mutuki. Baza ba artiste. To mettre bango na non, baza ba artiste. Baza ba artiste vraiment. Ozomona bavana na pona bango ozwa te etali bango te. Donc bango bayebi kaka Bellevue ande kona biso, Sila ande kona biso, Pechanga ande kona biso, ba comédien ba ande kona biso. Tala le président Asnani na showbiz a félicité ande kona Bellevue na nini pona acte na spectacle na ça na show. Non yebisa yo. To moni bo tala lelo Ixi Pechanga, maman Mabele, maman Mengo na poto balé na Belgique ensemble. Et le koto na ngo posa, si la yo moni ba ikona mboka. C'est ça. Ba ikona mboka. Opesi maman Bele mbotete. Opesi maman Mengo mbotete. Si la za modit. Ya si musika nini? Musika nini Pechanga zaki musika na ba mama wana. Ya mapusana. Metango ba mama na ba yebo, maman Bele zangi place. Ici la télémie. Asura na bango. Ezaki problème te. Ici la zanga na iti. Ma otonga 3 niveaux hein. C'est ça. Otonga 3 niveaux. Attention, muta batama le kama yele sila osani. Ni pas otonga. Otonga wapi? Otonga wapi? Azo bate ka cites ba katele ba pese mo ndambu na ye. Oh, azo bate ka cites ba ndambu ba pese ma ici Pechanga otonga. Leka aigle za aigle. Alega fali pour pas mona musika. Ozomona bino ntabo zo ya kofinga ye o azabo tendance zongi chez les parents. Ozomona ya golo dans la place au vana te makolo ya ngane polio na mbasu. Olo sina mama ozongi su TV. Abibi no mbo meka e me boko kete. Bazo meka na bango na ba tendresse, bango na bango bazo meka na bango babite que tendresse elle est mangée par les catcheurs, elle est mangée par les féticheurs. Yene mutazo sa la bango bongo azo meka te atala ne aza bongo lelo yedi azate atala sikoyi pouvoir na ngana zaki na makasi force ne zaki yedi lelo azate tana soko azo meka na ba petit quartier atana na ova bambi buyago lelo mo bata so epolisa yago le 20 yago pa kemboka ke pa bite ngabe funa kemboka na kanga njoto bonabo misulu ay mamtana sa sala ite. Ah oui, ba nde na yo karapena ko. Ozomona, misulu ayebita na sina police MPC tanga mai. Oh, ba yeba nde waza boto ba batu mobo bisila za na batu te. Yangelo na sa sina akanga ba onka makasi awa. Akanga makasi Akanga ba. Ezo yini la peni na ni artiste na biso Naomi Loko par rapport à mamuna bango ya ba cotisation ya ba $100 lelo. Nakamwe vraiment. Mida bomba rato bike si lozo mida wapo mina bomba ka ba cousine internet te mingi kasi ngo bimisa na te sa asala mabe asa busa SB asala mabe biso bato baso ko pesa ngalobi mutu mo abenga na bi kutu pete abenga tozo zela bino bo sa pa analyse des mères biso c'est la famille c'est ça des mères c'est notre sœur. Ozomona aussi longtemps madame Bellevue azo reconnaître des mères aza leki na ye aza mwana na ye ngana yo sœur des mères mission poani c'est ma sœur à moi singa famille bena na kata na raté un petit problème yo Naomi kuta pesa te ma chérie apesa te Naomi na bina pesa te Michou na biso nda pesa so bonna ko tsebno sko na polémique na yindi sa réseaux sociaux yo mtozo koma buzoba Michou apesa ko lekani ba bombo na bino na nyonso Michou nda pesa aleki bango na mbongo preuve ani bakoki kotia 100 € te. Donc Michou azana ana ngamoku na kombo ko leka bango déjà. Ngana na kombo ko leka ba bombo na bino, ngana na kombo makasi.
bato balembani 100 euros ya mutu alembani 100 euros yo ya comparer nanga mutu alembani kotia 100 euros mpona choquer bino na pia bino sous tension na yindisa réseaux sociaux hein so ba créer ba problème parce que bazanga 100 euros na yindisi la bino sous réseaux sociaux ndeti nga mida en tout cas mida alimbisanga ande ko moi si mais mida n'est pas vrai. Mida n'est pas vrai, ma sœur. Osa vrai. Osa vrai Mida. Parce que si on a qui vrai à Bakouk, pas pena vrai à Bakouk et Olinga Mams. Au cours ça, Marambo, Osa a Mida. Omni. Mais tout le monde peut y aller biso ya Gabi aye peut ayo défendre. One ya Gabi za zoba kizengi. Mama. Ya Gabi za zoba za kizengi na loba na yo. Ya Gabi amaele te. Po nini? Ya Gabi pona nini ko créer ba biloko mo be place makambo ezate. Ah Nzambe. Ya Gabi pona nini ko fongola porte d'entrée mo be place likambo ezate. Pourquoi ya Gabi bino oziango kanga na ei moka mabe poani? C'est ça. Ozongo poani kaka Belva boakeli sila. Oh, ya Gabi. Yo ngo bongola ngoni. Abi. Ke ba propos Belva lobeli mama to peut-être na lobeli na sila. Belva na bana combien? C'est ça. Ya Gabi. Ko choquer Belvite, po Belva tikala ko choquer sila te. Belva lobeli mama top na scène. Na scène. Tout finaye. Nani okanganga? Auta. Ndesu ya batebele pe ezarke loba mona mama Gabriel ou l'équipe na opesi ndeko ne pela pembote. En tout cas, aux camarades d'aller la tête, en tout cas, aux camarades d'aller la tête, et aux dans la problème n'était. Copé c'est bon la problème n'était. T'es sûr batebe ningi za la bongo. Dans la problème n'était. Donc on peut se moto sur putani. Quoi n'était? Oui pe koyamba e. Quoi ni ka koyamba. Ngaya taba million ata nini. Na koki komi kitisa devant mninga na mwasi. Surtout la famille de Bote va dire que d'accord à sa famille de Bote va traiter peine qui ingratitude. Pourquoi la chaîne est encore bien capable de voir aujourd'hui. Pour les ingratitude mais yo so moi te bat ba diembe ici la basi ba bonne belle. Et casse, il c'est un casse comme les autres choses. Ni kamba ingratitude des anate. D'accord, yo pe benga kaka yaya. So ça les films benga kaka. Bellevue TV nana contrat kunati. Et puis, nous avons appelé dans un contrat pour nous. C'est le clair. Avec un contrat. Si on a vu ma boya, lui m'a dit, il y a la vérité. Et vous n'avez pas la vérité. Que si on a dit la vérité, vous posez ma bébé, on dit que c'est ça. Mouton bakangaka. C'est ça mon contrat. Oloba moto oyo azaka trop incité l'internet et azaka belle fille. Est-ce que malobana le loko oloba on le sous bien au changeant? Et n'a pas changé kala. Mais ni au sala pour que change on passe au yaka na ngoto. Eh na zaka moninga na zawali nga bebi makasi de ba série wana ponanga. Bebi azaki Sainte Marie Goretti. Et comment tu on dirait ce likambo ke salami nga fona bimana koloba. So na lobite et on dirait nga porte-parole. Mais pourquoi bolinga ka ko murmurer bolinga la vérité te. Bolinga ko mais ko bimisa vérité be pour beaucoup kate. Tolongola non moi ya ko benga batu ba ingra. Tolongola moi ko benga batu ba ingra et puis tolongola non makambo ke o pesa mutu ata $100 ata $200 faut kondolela yango. Ka conseil na pesa bela kanga non batu na yo et qui ça bango batu ko ba makambo wana ezo sa mabe makasi. C'est ça. Alobeli mama top na scène. Eza loka balobi zo libanga osoki osali sumu to zo libanga oyo bamba moto. Moto nyonso alongwa ki place wana. Oh, ya Gabi. Omoni yonga na kompana kote Gabi da so sili. Okomi na temps oyo ozela liwa. Zela liwa ndenga kimia ya Gabi. Ya Gabi zela liwa ndenga kimia nzamba lukelo place. Mais ce qu'on a kotuka batu ya Gabi yeba ozala libanda lola. Apotre bolia akoko récupérer auto tisi ko nzambe na zu place au choc ya Gabi. Ya Gabi silama. Nzambe amona place a kotia yo te ya Gabi. Nzambe na amoni te. Na amoni te Gabi za libanda ka ya lola na mboye. Azo tourner.
nzambe asali yo ngolu ya 2 mois otikali na 2 mois ya kovivre docteur Gabriel wana asali yo grâce nzambe asali grâce à travers docteur Gabriel wana a traité yo ya gabi ozongi nano biki te ozoloba na pema nyonso Geita ntango mama ye est-ce que yo moni te ke mama ye Geita ozomona te okomona Geita tu vas voir connecté zate mikolo yo aza connecté ala connecté te na hôtel Omega Geita omona ke mama ye parce que yo ko fongola biso munoko mne loka botina ba soda ke oya ko meka na mama nanga ko mona te ntango mama na zoya nana bendai Belvi avai na chaîne alobi makamne na chaîne mais maman na bino ya kokota ya gabi paso bekenga na linga Belvi mingi mais loko salanga na omona ya gabi Belvi azaka na posa batu ba linga ete ba o ba linga ba koka Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne GI Télévision. Et moi, Nasuka, ya famille Libota officielle. Comme vous constatez, je suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Bianca Zanga. Moi, Nasuka, ya famille Libota. En tout cas, tant que vous avez Bianca. Côté mususu ngam mususu vraiment so botala te mais so botala bo zampena na ba ibika pemeni en tout cas Bianca Aye. Voilà, je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo et pourquoi pas dire un grand merci à Keren Ongala de mon cœur, Keren Ongala, Esther Moussiana, ma complice Esther Moussiana, Eugène Makiese, mon ami Eugène Makiese, ma petite sœur chérie Eldine Mikebi, en tout cas, balobi yo nazangi sakayote, soki nazangi sio ma be makasi, Eldine Mikebi, maman chérie Claudine Bawete. Voilà, nous sommes avec Bianca Zang, en tout cas, coup sur coup. Nani asalaki mabe, nani azalaki wana pona konuire muninga, nani abwaki ba jeton, nani abwaki moi, nani abwaki, nani ayokanaka te, nani ayaya. En tout cas, nyonso tokoyeba yango lelo avec Bianca Zanga déjà que je dis bonjour. Oui, bonjour Exode Mikebi, bonjour ma mélomane tout au balingaka biso, bonjour na batu tout au ba sepelaka na biso peut sepelaka na bino vraiment. Un grand merci d'abord na yemoko notre autorité morale, Poutine de l'écriture, Belinda Kandi, Belvi Télévision, Maman Moroté, Maman Internationale VIP. La reine mère maman mokonzi babi YouTube studio mutazo lobby na ba oba loba na ba oba bana ko loba depuis ba bimenga ba ancien mais le qui ancienneté na bango ezate pour belle vie à lobby si génération nyonso théâtre en tout cas où mela nos places aux ali là je dis un grand merci à Dongole Sanzamba Versas, merci à toi Odette Lessa maman la Lesline, pourquoi pas il y a Niki Lessa, il y a Majos Lessa, il y a Dodo Lessa, il y a Richard Lessa, merci à toi Mifi Lessa Motema, il y a Papi Irène Kialouta Motema, Richard, merci à Nadi Kialouta, Jocelyne Kialouta, Karel Lizanga, Patricia Branco, Bibiche Moussamba Ipoupa Décoration, merci à le roi célèbre Christian Ngoma, Eveline Duchesse Tounani, un grand merci à maman Isabelle, merci beaucoup à
mauvais propre Tito da Costa, mauvais propre Jean-Paul Kapinga, il y a Pichu du fond à Mignon Noble, vraiment exode de question à yo et puis bien merci à toi Nadège Molopoe, Mallory Zanga. Voilà, merci beaucoup Balobi Marambozaka Kamoko Sorozana Pose Kolata Bilamba ya Kitoko. En tout cas, Kende et pas ya Kevin Mangungu MK Mode. Kevin Mangungu, mais ceux qui ont lati bilamba ya kitoko monique il faut que simba saki ya perle, il faut que kende pas d'outil la perle. En tout cas, wana bateau yangai vraiment ba big dédicace na bino. Voilà, bien kazanga toko ta directement na vif décision na biso lelo boye to moni meurtrière na lobi bien kazanga lelo boye to moni na Bella production film na biso meurtrière et nazo mona les autres qui déjà au kolobanini par il y a film et depuis bandaki kino mokona lelo yo bien kazanga. En tout cas, bravo d'abord on a eu mon opportunité de l'écriture. Place où on a comprendre de vina ma top té. Pour ça au simbi au tiki. Ma ta ba lié de lo sona ma deso abilo se lembité. Ma deso ya makasi. Aza ya mobile. Aya. Obi se ba ya mi ba nienza to ba ka mama top vraiment je ne sais pas. Papa Serge a Nenga zana aibi kende kona epe azeluka makambo mais beaucoup plus à bakana mwasini est-ce que makambo ni auto zaka faut répondre on rebete no karaté belle vie faut manazo obi ba belle fille so ba lokwa belle vie ça peut ma belle obi que belle vie pas azape mpoli hein na lambeli yote na lambeli ne mobali na ata yo moya mobali na yo ya wa pe moto pas auto moka na place na ye so mama top na belle vie na nyozo mona moi bien na ni moi mabe te bangonyo to ba mabe bangonyo so ba mabe bangonyo to ba mabe e muta so bo manga lokwa muchopi azate ayo tuna belle fille ba ko to sala muki belle fille habiter za olala en tout cas pina munene ona su muchopi oleki là muchopi oleki mimika bongo oleki bango muchopi bravo muchopi bete biloka solo muchopi abike na kati avion maman faut fongola misu na kati avion ila ba piscine isa ba VIP Niso mwana kati avion piscine ezala ti muchopi siko yinsa est-ce que ba inspiration aussi la cause nango mais inspiration mimika bonga ko nango tabosila mabosi te muchopi bravo muchopi abimisa nyonso tala abisi belle vie abi nga moyena kabelo mbongo ezate abi ni abi la belle vie ata so okufi na ko contribuer te nen o muchopi alobi nen o belle vie alobi Belva lobi ne abi est-ce que ngam na okufa lelo abi te mère na bossa na ata so piquer crise abi yo okufa na 20 donc à retirer okufa à crise te ça ngam inspiration oyo na leki nani aleki muchopi tu bazana bango te bana bango batu bana bango même muchopi a fait ta la muchopi zo passo la ba mai moko asika abi ata so piquer crise ngana ata ya lokuta na pesa te na sala ya semblant na sala semblant parce que yo quand il faut pesa kanga pour na mona pe partout ba bakata ki na TikTok na yebiso ta mucho pa fin yebisa nga bana sila bana ko jouer to milika bo bakata ya bango ni bachana bachango na ba page bacha même mucho pa koti page à koti partout bien ka to bandika sikote na lobby ma bete ma maso parce que mucho pa leki bango mucho pa fin Muto bete na kati avion piscine eza inspiration na ata mimika bonga nango te ta saka muchope belle vie chaka muchope chaque film OK tala aza ba nouveauté mwana ne basanga muchope balela bafuka mena peso muchope basenga muchope pardon et comment bafuka ma na ebisio bafuka mena ki décor yango moni Vincent amona kitango tango ya bengi décor à yambi était à le Vincent Luki à ça l'appelle conférence pas coach à décor na kati kasi bazo ki décor bongo c'est décor kanaté azo betanem panjo anati o baza na bango bate na bela kuna biso belle vie acha propriété
atia ba comédien baza ba propreté prévu à yé mon côté. Oza comédien, va jouer partout, oza libre. Tant yo za na posa na yo oye no kaka. Posa gesho na ba tie na fiche na SBT. Eza publier on la page officielle na. Eza problème te eloko biso nya tout oza ki nango posa yango parce que SB ekufaki. Nzambe. Ozomona. Estala SB ekufaki. Lelo si la tia ndimi asa la réconciliation na ba décor wana si la kosenga mama top pardon. Mais batubili bazoloba ke si là azana na problème te parce que atikala ko l'émission te boya ki ne ko zana ebiso eloko moko boye ngalo no so na vandi boye na fingi mama Nicole Bakata ba mona nani ba mona madame Belvi so lo na vandi boye na fingi mama Leanda ba moni nani ba mona madame Belvi lelo si la ba finga président Lombe ba mona nani la chose grave ozomona ba finga pape Lombe si la lobani si la lobe lo te ba fingi Vivette Mayamba to finga nani o décor na émission ça pas ça c'est ça mais ça nani o décor nani o pardon coach d'Acosta auto jouer na SB c'est ça na ko jouer ata un mois te mankime bandi c'est ça mi ba fingi ya bita mona lokola d'Acosta zo matisa maboko ceux qui a scellé des émissions et pelisa za tumba za yango na loba na yo ozomona ke kota sila mankime za nano biso to boite mais totalisaka ba président Gesho biso na famille Bota, nous sommes là pour encourager les comédiens. Nous sommes là pour garder réputation des comédiens. Nous ne jamais l'essentiel au cours de mida, ba finga d'Acosta, ba finga Gesho. Pour les là ba poser Gesho, ba que nous un plus na SB. Ozomona ba comme lokola ba joueur à sika mais nzoka bazaki ba comédien o pe ba leka ba tourna pe kala na SB mais le ba ye lokola ba comédien sika na SB mais lelo oyo président Gesho Kambola zui affiche ya film atie na page officielle na ye mais tout tel na kati ya ba commentaire bato ba okomake théâtre zongi elengi donc to confirmer maloba ya d'Acosta na émission inversant que to bane ko manquer si la moko boy na théâtre to théâtre zaki nango lengité ko jouer na bango de théâtre. On manquait si la son habit qu'on manquait si la T c'est trop dire. Ozomona si la Beckham. C'est ça. Si la na Arna Nzoto. Ozomona c'est ozongi na ba film ya sima ya bela to mona ke si la pe apesa implice na bela. Ozomona et le quand ozaki nango besoin beaucoup plus yango wana si la a reconnaître bandeko na ye atika ko permettre ba bana na ye misala lokola biso to bana misala Belvi to tika ko manquer ba comédien ozomona tango si la aye ko comprendre ngo ke na sali mabe pourquoi na pesi les salé pas bana wana eza déjà trop tard pour tout monde pe a dédicace bango na kati akumisa ngai eloko zo lekela ngai dans d'Acosta lelo si la sengo pardon au tourner kuna ça m'a bêté mais t'as d'abord retombé ba doye Vivette Mayamba fingi mida pe à lobini na Londres c'est quelque chose grave oh le papier Lombe ça l'a choqué si la reconnaître non te ko senga papier Lombe pardon mais reconnaître ko senga d'Acosta pardon et puis d'Acosta ko jouer kuna otali valeur ya président no Lombe te c'est ça fallait botali ça si là avant senga biso pardon na ba président Gesho ko senga biso pardon oui c'est bien bon kende na première na numéro 1 c'est que mutoza na médiation wana ndi ayibisaki ya Vincent la moni Vincent ya Vincent a retiré na pour la bengo Vincent parce que ça grand frère na ya tongo un peu de respect et pas na yo ya Vincent azo jouer aza très malin très malin il me sala ki bandi ko ba yoka si réellement il y a Vincent aza na poste ya réconciliation ya sila na ba comédien fa banda pas Papa Lombe. Il va banana source et pas président Lombe. Papa, tu reconnaître que tu as qui bana to bungaki. Tu es ko s'excuser du bosso no papa limbisa. C'est ça pour la soto beti si libaku. Pour la soto beti si libaku papa.
limbisa biso sila za mwana na yo ubengi sila ndenge bengaki sila bakuta na Gesho ndenge bengaki sila bakuta na Décor na Dakota plutôt olinga ko benga pe sila ubengi sila yewa na kuta na poésie lombe ba sololi parce que ça papa na ye ko selonga na mona lokola soki lelo boye sila asali vidéo na président elombe ke papa na nga boye na boye msusu ko adoucir pe ba comédien msusu ba hôtel ke te asengi déjà papa pardon biso toza bana tokende na biso kusala musala na bana obina lobaka aussi tableau sila otie Belleville otie Peshanga le ndaya ozu ya gabe otie non wana na loba na yo ozu mame to lo vandisi wana ozomona ozu mimika bongo tie wana otie Muchopi na loba no Nigeria ta moko te bakoka na biso c'est Congo qui gagne na loba no Congo et ko gagner si koyo to komina Muta sali loto comme makambo ni auto eza sila akomi ko ko reconnaître ngo après on a pas kama solo muta sali loto comme na niveau oyo eza sila obiso belva za ki makase bitu ba belva bundi c'est belva za ki makasité c'est temps ya mafinga na loba na yo soki belva za ki na nerf solide peut-être na biso lala parce que sila za biloko malamu te ozomona osila za makasa okoma film te soki tozuba film o ba uni edo ba osala totala na ba noludi awa ozomona soki belva zaki na ba nerf solide alaki makasi te oui c'est tout le monde même mais tenga to tenga soka non Jesus ona minu ona minu ona manuwa mutu msanga sala te Exo. Oh, tonga ya lenjeta fufu, ya Roger Bakasongi. On amena nima. On amena Jesus. On amena so belle vie. Ouais ba teto on amena numa, on amena. Biso ba teme to zongeli ba Nigeria. Mais le belle vie a katisa biso. Mutu nyonso to comme eza lokwa poser fali pupa. Allez dumi. Biso nyonso ekaka. Love you. Ni di bango na bango to yemba kaka. Se ba finga biso Congo ba sanité to ndima kaka. Mais le président Fally Ipupa akatela biso hémorragie ba dumi wana. Aila biso ba miesta, ba mede. C'est ça. Ozomona. C'est le Congo qui gagne toujours. Ozoma pour le moment Fally Ipupa ça l'effort que Congo zonga suko beta libanda mboka. Tala poza we ranson ndinga to sala plein la Bercy. Tala bil afuka mais ça biloko na kala na ko sala azana souplicité bravo Bill ozomona et donc ba belle vie on ba Fally Ipupa baza bateau Congo to ko négliger jamais au grand jamais c'est ça pour tout le monde qui même la skinny absali message ozomona na fait un skinny to martyr nyonso bazwa ki ba sida ba epena basali message na batu nyonso que bobo se protéger ka boy na on les a rappel à l'ordre ba bilo mo nazo yebisa yo so yo yebisanga soki belva zaki te alaki makasi te bitumo nyonso sila tikeli belva bunda te sila pa bunda te ozomona sila bunda te toza dina na toza dozo sila bunda te sila na bomi yo kanisi lelo zana bizao zana lobano yo kanisi lelo poeza Gesho tozuka dio oyo ya Belleville ya Pierrot na Gesho au Belleville a monisi batu Gesho na Pierrot nze ba travailler groupe moko mais ba travailler ba travailler kana idole o peselo o mobo tuke mninga passe mninga pa bwake lo mobo ozomona wana bazana ngo nazo yebiso tala biloko ba ocho beta na skini awa c'est ça tala biyo wana bavandi Décor Gesho na Pierrot tala biloko ba ocho beta wana ozomona yo kanti lo soki bazaki na SB Nge basa bon pika bongo. Nge basa bongo. Nge zaka Congo so mené po. C'est ça. Belva ça pe na posa ke bitumbana abuna onka yemo côté. Ozomona. Mais jusqu'à là obunda ka yemoko. Te ba dina na ba yako epole. Ba Cardozo na ba epole. Ozomona. Siko sila. Ay ko répondre, ay ko reconnaître on a sima déjà ba bombo ba ke partout. Ozomona baboma bakatisi nzela bakende bake partout baza ba artiste ozomona soki siko bana wana bamiyebaki bazaki na conscience obi kozanga davina apoza loko ozangi makambo ebele
Davina doit jouer docteur. Davina c'est infirmier. Mais ma malade il respecter Davina comme le cas docteur. C'est ça. T'as le logo moi on pesa le meilleur wana. T'as le logo Linda pesa. Linda jouer côté kuna za loka ma passer côté kuna Linda pas mener chicha. Ba beza longa ndenge moko tinda za kikuna na ndenge komi boye azana eka ilo. Azelo morote baza deux personnes différentes. Linda SB bo jouer te. Linda c'est ka loka kizenga kombenya yeba na te. Oh. Non seulement ma solo tala film na tu kotala ligne na SB film ba mo ba ki soki ya na leki na sila oyo grand frère na ba se ba Omar se ba bobo se ba nana ngwa ba sele inceste ba bimina ndeko na ba ngwa mwasi Linda jouer Linda jouer likolo côté ata on ki zengi ya kotala bata ba sele inceste wala Linda SB bo Linda sko ya bela sko Linda bela apesa concert hôtel apesa la verset public ozomona Linda Bella madame c'est ça t'as l'inspiration t'as l'émotion Linda na sida nakamwaki na Linda madame ton totali ba nini ba making of tu veux comprendre que madame Bevier moko mutazaki na wana animé bana classe Cécilie après alakisi Linda bien mon ndé na animé boy faut you pour animer boy on tout monde qui on se connaît filmer. Non, Poutine, tu es qui Melvi? Tu es qui? Belva Zanani. Ozomona, tala lelo comédie à ligne, tala lelo ligne ya ligne vandi. C'est ça vraiment. Ozomona, tala lelo ligne apesi le meilleur naie. Parce que yo yebisanga ligne na SB no sani. Apa ko seka na matongi ba ngeba ko tsama ba tanza matongi ma ba beba impolitesse la taye linda kota akoma rankine na batu nyonso rankine la te lokwa bilamba akende pe partout akebe par chance linda obiki na partout c'est ta la Thérèse mama mkola ndi babinga pe ba proposer na partout est-ce que Thérèse aboyaka aboyaka te tika yaya wana ko loba na TV Thérèse aboya partout zitakenda oh yesolo oh akena pa yaya tala na loba na yo nga na fana yeboy oh nga pe ba proposer nga partout partout so boya linda kuta nani mishuku ta boy partout te andimi kata mi ba pese mbongo siko Teresa koko bom dans la solution ya mbongo atamba na mutuka ya de monteur ya bike monteur fima ya boto ne sute boni ya bino ate nyonga bozo na bino bonsoir siko yo bisanga Teresa nenga za bongo aloba nini ke ngane na saboye bomoni aza exemple à suivre te Teresa nzambe na ngai aza exemple suivre ye ko silika ye suka yoki ba bloka boye suka silika wa Bianca er ya ngwa yaka koloba bino ozo manquer ba respect boye na boye Bianca mon la zela wana ozo mona toloba nini ozomona toloba ni vérité un exemple sur vrai yo ndimi lokwa mutoka mama top avant na TV bakangi ngalo kwa na partout mama top bavandi bien ka mwana ngai azaka mwana nga otika mwana nga ozomona partout elobe loko te nga utu mama ne ba proposer nga partout uwetu abeti loka bongo obike dada ko papola abosa ke mama top abota ya ko papola mama top mbata moko oyango mona buzombe comme la mama top te toujours Thérèse parce que pour Thérèse amitié te ke na joie la reine princesse c'est ça ozomona donc ami mona te ke film oya joie ya la reine amona ngote amona kilo président Caleb te ah non président plaire président Caleb plaire à tout moment pour Thérèse elle est entre des groupes Sinark même aussi attend les Ansuluzolo là ils sont des regrets avec le comportement de maman Thérèse maman Thérèse elle fait bou 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 au Sinark c'est honte ozomona asa honte asa soni yo quand mutoka la duchesse ma vandi poser la duchesse avandi boy poser asuzo avandi boy abi wana yana nga ba uloba te ba mama top moto pazana na bango te na nini azanga na mape na Sinak abana pe kwa ko pole banga de kape na Sinak mama top même takumia na bango abima na Sinak Thérèse ba wangane
Yo somona Ansou Zolo nenga zana président Ansou Zolo la duchesse bana Caleb tuke bana au moins bango baza ba porte-parole nani ya mutuke baza ba artiste to mettre bango na non baza ba artiste vraiment ozomona bavana na pona bango ozwa te etali bango te donc bango bayebi kaka Bellevue andeko na biso Sila andeko na biso Pechanga andeko na biso bacomédie baba ndeko na biso tala président Asna nini na showbiz a féliciter ndeko na Bellevue na nini pona acte na spectacle na ça na show na oyebisa yo to moni bo tala lelo Ixi Pechanga mama mabele mama omengo na poto bale na Belgique ensemble eloko to nango posa Sila yo moni ba ikona mboka ba ikona mboka opesi mama bele mbote te opesi mama mengo mbote te Sila za modit ya musika nini Pechanga zaki musika na ba mama wana metango ba mama na ba yebo mama bele zangi place ici la télémie asola na bango ezaki problème te ici la zanga na iti ba otonga 3 niveaux c'est ça otonga 3 niveaux attention muta batama le kama yele sila osani otonga wapi aozela bateka sitasi bakatele bapese mwa ndambu na ye aozela bateka sitasi bazwi ndambu ne bapesi ma Ixi Pechanga otonga leka aigle aza aigle aleka fali mpo bamona musika ozomona bino leta bozoya kofinga ye aza boye tendance ozongi chez les parents ozomona ya golo oza na place ovanda te makolo yango wana epolio na mbasu olosina mama ozongi su tv abibi no mbo meka me boko kete bazomeka na bango na ba tendresse bango na bango bazomeka na bango babite que tendresse elle est mangée par les catcheurs elle est mangée par les féticheurs yene mutazo sala yene mutazo sala bango bongo azomeka te atala ne aza bongo lelo yedi azate atala sikoyi pouvoir nanga nazaki na makasi force nezaki yedi lelo azate tana soko azomeka na ba petit quartier atana na ova bambi buyago lelo mobo ataso e police yago le 20 yago pa kemboka e pa bite ngabe funa kemboka na kanga njoto bonabo misilo e mamtana sasala iti oui ba ndena yo kaka pena ko ozomona misilo e bitana sina police MPC etanga mai bayebani nde baza babatu mobo bisila za na batu te yango lelo na sila akanga bango makasi awa akanga bango makasi mais siko lelo boye bien ka toloba makambo to monaki Linda Cote azalaki awa na SB tango simbaki kuna to monaki na Bela mais lelo boye zo yindela pe nani artiste na biso Naomi Loko par rapport à na bango ya ba cotisation ya ba $100 lelo kamwe vraiment mida bomba kato bike si lozo mida wapo mina bomba ka ba cousine internet te sa asala mabe aosabusa SB asala mabe biso bato bazoya kopesa nga lobi mutu mo abenga na ebi kutu pete abenginga tozozela bino bo osala pa analyse des mères biso c'est la famille c'est ça des mères c'est notre sœur ozomona aussi longtemps madame Bellevue azo reconnaître des mères aza leki na ye aza mwana na ye ngana yo sœur des mères mission poani c'est ma sœur à moi singa famille bena na kata na raté puis un petit problème na bango na madame Bellevue beaucoup et talinge bani ndeni c'est ça lelo so madame Bellevue yo ratinga no sepelo madame Bellevue benga des mères non sepela ngote parce que des mères ndenga za bongo aza parmi ozomona c'est ma sœur à moi dikamba mama na mwana nga mwana musu na okota te c'est ça na opelo so il s'agit que na sola ndeko nanga wana za mama na biso wana mama na biso boza ko pesa biso ba avertissement des mères à bibo silama parce que otia papa na miniature bon papa biso a vine osoba on avait mis des pas ba ki otia miniature soki miniature papa na miniature papa biso la vilain asa boga kitoko alataka bien papa biso aza mundibu te wa mundibu da salemba koma koko nzambe na
papa azana makasi azana force nyonso ya nzoto alati short jean cage moto alata short ati pantalon servante ati kati ebwaki ye c'est ça aforce na ye te mais sikoyo soki lelo boye artiste alongwe na ye sbi aye boyamba ye peti Naomi Lo quoi oh bongo biso toza na problème na bato oh Naomi Lo soki aye biso tokotalise chez nous il y a du respect pas partout chez nous mwana kozonga na éducation akosala so partout te fini mobimba komba Naomi Lo ebana otanga maka ya malamu loka nde batanga badavina apwa nde batanga balinda valeur ne yebani te Thérèse aza wana azomema bana na partout Naomi so mona yo simba te basambusi yo mpo na $100 valeur no ya $100 te longwa ozomona valeur no ya $100 te c'est ça c'est ça dans valeur non vraiment il y a $100 te biso bato toyebi valeur na yo do moni ke toloba no so moni simbi te place mo mabeza ni longwa na yo mais ya loba ipe to mona ki na live loba ki antuka nga kuna no ya te nga koto na mama na ngai toza bien boy na boy de biso beto bengi ete biso beto bengi tolobi ne ka ke sa moni place zo simba te alongwe na ye kolongeza ka te fa ya bela c'est ça ozomona baba ya mbaye to doit wana ntotala na okane po linda pe tanga yaki tocheka kiti totali réputation linda est-ce que linda o aleka nza mibali te est-ce que linda o aleka nza partout te linda o afinga tete linda yaka siko ya aleka nza mibali aye partout na dans likolo partout c'est boya mbete azano na stand-by to prier to aleki na délivrance to prier ne voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous allons continuer. Nous allons bien casser. Bien casser les loboyés. Il y a film, ils ont bella meurtrière, ils ont créé problème, ils ont créé polémique. Scène moi tout le monde qui maman top na belle fille, ou maman top azolo bakayo mukolo boeti na âge na yo ménopause déjà koti sans mobile mais selon Babakouk balobi ke belviti nazo bwaka bongo aobwakela ninde kona esila soki balobi ke belvi azobwakela aobwakela ninde kona esila belvi aza mona c'est ça mpona nini belvi ndenge aza bongo eloko mombo ezaka tola lobaka belvi abenga saka tola abi ofinga esila te ofinga mpenga ozomona eloko wana belvi ata biso moko ayisaka biso eloko oyebi question ya touche eloko esala motu mpasi koya nango te mais ce na bwakaki bongo na scène ozomona ezalaki bwakela to ezalaki na kati ya scène eza na kati ya scène c'est ça ezalaki filme po eza filme na kati ya est-ce que belvi vraiment akoki kobeta mama top eloko wana tandis ke ye moko eswa ye c'est ça tozala bato ti abwakela sila bongo mpo nini mpona problème mpona problème nini mais tomoni mpe ya na biso ya gabi aye mpe ayo défendre ya gabi aza zoba aza kizengi ya gabi aza zoba aza kizengi na oloba na yo ya gabi amayele te mpona nini ya gabi mpona nini kocrée babiloko moko boye place makambo eza te nzambe ya gabi mpona nini kofongola porte d'entrée moko boye place likambo eza te pourquoi ya gabi bino oziango kaka na ei moko mabe mpona nini c'est ça ozongo mpona kaka belvi abwakeli sila ya gabi yo lingo bongola ngo nini ke bapropo belvi alobeli mama to mpenza nalobeli na sila belvi na bana combien c'est ça ya gabi kochoke belvi te mpo belvi atikala kochoke sila te belvi alobeli mama top na scène c'est ça alobeli mama top na scène eza lokola balobi zwa libanga soki osala lisumu te zwa libanga oyo bamba moto nyonso alongwaki place wana ya gabi omoni yo nga na kompana kote gabi da so osili okomi na temps oyo ozela liwa zela liwa na ndenge akimia ya gabi ya gabi zela liwa na ndenge akimia nzambe alukelo place mais soki ozoya kotuka bato ya gabi yeba ozala libanda lola apotre bolia akorekipere oyo te ti siko nzambe ne azwi place ochoke ya gabi
ya Gabi silama nzambe amona place ya kotia yo te ya Gabi nzambe na moni te na moni te Gabi sa libanda ka ya lola na boye azo tourner nzambe asali yo ngolu ya 2 mois otikali na 2 mois ya kovivre Docteur Gabriel wana asali yo grâce nzambe asali grâce à travers Docteur Gabriel wana a traité yo ya Gabi ozongi na no biki te ozoloba na pema nyonso Geita tangu mama ye est-ce que yo moni te ke mama ye Geita ozomona te okomona Geita tu vas voir connexion zate mikolo yo aza connexion ala connexion te na hôtel Omega Geita omona ke mama ye parce que yo ko fongola biso munoko mne loka botina ba soda ke oya ko meka na mama na nga ko mona te tangu mama na zoya nana bendai Bellevue va na chaîne alobi makamne na chaîne mais maman na bino ya kokota ya Gabi paso bekenga na linga Bellevue mingi mais loko salanga na omona ya Gabi Bellevue za na posa batu ba linga ete ba o ba linga ba koka c'est ça tala ba émission oyo Vincent Salina grand frère ya Bellevue ya kena ko sala yo kana grand frère ba Bellevue azo témoigner pour na Bellevue na âge à 12 ans Bellevue bana déjà ko somba ba poisson na ko défisa ba tuna ba veni faut mona mutaki déjà na vision à vie à partir à wana grand frère na banga lobi ke na yeba ki un jour grand petit tueur na nga osala mutu munene pour déjà na âge wana ba mbongo ba pesa la classe à lia kate mais que so mra bloco déjà a défisa rabat na veni c'est ça Vincent Touni Bellevue na parcours à vie na yo na carrière no à vie obana osentir ozala nani ABC Vincent kala Bellevue ko tata so benga tala patrona te ABC Vincent habite être na biso moko to bomé parce que tozo kocha ba mercenaire oyo azana muta comédien te lokola ba Michou azana comédien te azana muta ba partouze mamoni pa je m'excuse aboni que partouze na na libanda et si mate fa odiembela ngo wapi na théâtre pour ba ke fille wana comédie wana sala partouze donc la vie privée à Michou daza azane tiel asala ne vie ne wana kindumba ayena ngo kota na pa yango mo elo belva lo baki ba mercenaire bazé belé na théâtre OK ozomona bon pesi Bellevue raison et loko Bellevue lo baka Vincent merci pour zongisi loko wana merci na muto abimisi émission wana c'est ça Vincent Touni Bellevue ambition na na théâtre zaka nini à répondre nani avant émission basaka pe na palmiche mais à répondre na Vincent vend palmiche un jour ngai faut nazala mutu munene nazala productrice na osala makamba minene oyo comédie na biso bato ebele bakondima te ke ezanga Bellevue muna nini na osala makambo wana elelo bino bovanda na kisi muto kwa ya Gabi oyebe loko te osimba tono na viva riva ozokata so ntoza na bana me basimbisa o tono ozoya pe koloba na nini na Bellevue ya Gabi sila mata ya Gabi tango yo ozoya est-ce que famille nezoyeba ke ya Gabi ozoya te bamona te bana te bana mega te ya solo bana mega te osoki bozaki na mega bolinga bobene ya Gabi makolo te bobene ya Gabi makolo te ya Gabi ako mourir na scène en pleine émission poufou po ya Gabi monem ta lukango biso pe to ko choquer ye choquer to ko choquer kaka ko otango ya zoya azu robine mulai o ke no se la bip alata ngona scène azu pe malasi oya pakolaka baba ndimi atie na nzoto ma yepa tuka batu ya Gabi est-ce que ozota la capacité bima omona yanga na baki apporte boli ya papa oza papa moko munene mtoto respecta Gabi mais l'église munene benga na Gabi na mwana ba oksa bino nzambe abenga na bango vraiment bien katotique émission sili jamais il faut benga na Gabi na bima parce que ya Gabi azoksa papa batu soni tala à chaque émission on attend un combo ya papa la biso bolia c'est ça na otanga on est sengote na otanga on a passe na bi que so kebi mozi pe résultat mais boni muto ko la Gabriel o asi asala viva riva risoki viva riva ayoki sabino soni mais bino boyamba ekaka lelo lisoka continuer ko okisa bino ka soni ya Gabi yo za sans valeur yo za muto ko lo bala bato te ya Gabi oza misu makaza en tout cas mongo ya solo mama buta loba bayiba masuwa mais ya solo alobi ezana bato misusu mamo livre mutu
apesa bango apesi bango baccès bakoma baza lelo bazalaki bayaka théâtre baodefa perrique baodefa elamba mais lelo Maman Olive mutasali bango. Bravo ya Gabi, bien parlé. Alors bien comme malamu. Maman Olive asali nini asala bango. Ba keneka bango nyonso. Nous étions partis nous tous là-bas Kinga Kati. Maman Olive elle a partagé l'argent à tout le monde. Même pied d'égalité. Oui, même prix, même égalité. Aujourd'hui, qui est fierté de Maman Olive? Qui est fierté de Maman Olive? C'est belle vie. Le Maman Olive va encore le Sylva. Moi, maman, j'ai manqué même les $1000. Mais va chez votre grande sœur belle vie. Elle va te donner les $1000. C'est ça, c'est ça. Mouta fierté, bino boliembo on a bana, boliembo on a fâché Kalombo. Boliembo on a Hervé Galaxy. Boliembo on a pas tonton nani oya bana muta bana nani oyo nani ta ko mezo kimanga kombo yaka ekimate jamais chapelé. Omona boliembo on a bino na Ernest Itumba. Vous allez manger votre argent avec les petits gamins. Aujourd'hui, on va faire belle vie. Oh, belle vie, oui, belle vie à défa. Osomona, belle vie à défa là-bas. Belle vie à défa là-bas. À défa perrique. Alamba kwanga, atambusa nguba, atambusa mapa. Agnion sona ma ya teka tondimi. Mais le lois a fierté ya Maman Olive. Lelo soki Maman Olive abi ke na reconnaître na zongi na ko benga ba comédien lisusu aza mutali boso na benga belle vie parce que Maman Olive mema bango na Lubumbashi alakisa bango 1000 francs comme ko bota 2000 c'est ça bino boso mbongo bozoka na Kinga Kati bosa nango nini bino ba Teresa pa ko lela bala mikie mais belle vie lelo na bango ba mikie Bolé mandé le baba. Bolé mandé le baba miké. Bolé mandé le bino ba chambre. Bolé mandé le bino partout na ba na miké na ba boîte, na ba partout bokelo na ba sayo awa. Bazoka nga 10% minene. Teresa mi moni ya ke louer jeep. Na tambo nango mukoala 1 mois. Bo muto abwakila nini. Te katité. Jacques Baby, allez prendre le contact, fais rentrer moi à la maison. Bon, lié ma bon, on a Gabi, on a Gabi ko, à son melon ninkoi. On a si madame Morote, aussi madame. Eh non, je n'ai pas jeté pour toi, c'est pour lui. Moi, je me consigne madame Langwa. Après, le contact. Qu'est-ce qu'on a nda? Attention, les manos amis. Pour lié mon maman, livre na bosoto. Ozomona, mais le belle vie ça fier le papa ambition Raïs avant d'habiter Olive. Zone ça ba comédien. Mutal boss Maman Olive tombe au téléphone. Ata si la Maman Olive la soni na ye. Ozo bela mbongo pa nango sala nini. Lelo komo bete na ndako ba tutolo ndako na yo te. Bo komi na parking wana. Et a parking asila. Bino mozamba lo kuta ba cook. Ozomona ibutu nzambe na ngai ya Jean-Pierre ibuta komi ko tuna demer belle vie yo sila mana demer kuna yo quand tu es demer dans la famille boza tenga na yo tout à demer tena kokote la kane demer parce que ça ne konanga to uti nenda kumoko ozomona yo quand tu yo kata demer au kata de mer souffle, au kata de mer souffle té. C'est une famille benanaka et kata na té. Voilà, merci beaucoup en tout cas Tokomina Suka ya émission na biso ya Mukwalelo ndeboye ba kitozaki na bien kazanga na ibisa bino na bande l'émission bato ba kokanga bango ba choc té batala na bango té en tout cas émission botala té muto ko kaka choc té mais muto ko kaka choc mais zala emsuna mo ibikap na mo kisimo attention pembeni potango tala ba attaque aux anneaux pena kimia. Voilà, Tokomina Suka vraiment il y a émission na biso bien kazanga mot de la fin par rapport à émission et puis ba dédicace. Ba to bo retenir boy. Ya Gabi. Ah nzambe. Teresia. Ba basala partout. Mais lelo baza sous na valeur te na monde ya comédie. Ba komi ko luka ba baby sa réputation ya mwana batu Belinda Kanzi. Ba sali réputation na ye akoma salité lokola bango. Ah Jésus. Mais lelo belle vie atali simo kilike nzamba zwaka moto ne lokote atomboli mutu. Moi so alamba kwanga. Lelo nzamba sala ya kenaka 3 jours États-Unis. Ake 4 jours Canada, ake 5 jours na France. Asa pe na dîner hein? Ah dîner de gala. Non dîner de la fraternité.
o baliaka na bofele na Belgique kuna. En tout cas bato boye belé na bosande date. Bozala wana vraiment bozala wana na 6e mois yango kala mingi te dini na biso zo salama entre balede ou si je me trompe on dit balede. Bozala nombreux wana na dîner na biso wana bozala jamais de si na rotango pe na ne bande l'émission bomona wana ba cadeau eza ba prime kozala année passée ba mindele bazwaka na ebina kana no kanta mundi bwana zwaka TV wana nde ya sire tant na tano te ya maman na biso mo famille bota en tout cas vraiment bozala wana ba cadeau que pesa ma ya gogo bato bazala jamais déçu mais bon qui a invité surprise azali invité surprise aza bo mona to dévoiler parce que batami tema mabe bakokene ba Teresa bakokene pe kuna mwa boye babungise longa yaya bakomise longa koko en tout cas bozala wana ebele bokozala jamais déçu bambote nanga na pesi na Lama ma chérie et merci na ya Sylvine Jolie, maman José Lussadissou, maman Claudine Bokatola et maman Germaine Makese, maman Germaine Bidi, maman Aniba Super, maman Ningo Yamputu, merci à Nanou Lungengo, merci à Pierrette, mamita Dina de Belgique, la grande H, maman Sakina, et merci beaucoup na maman Ewin, merci beaucoup na Pierrette, Renate Kitenge et merci beaucoup na Mireille Madimba, merci beaucoup na Mireille Makaya, motema papa Jérémy, papa Nabiso, Jean-Claude Ataliana. Donc merci à la famille Bota Mobimba place nous surtout Bozali et merci na Bella, merci na Mado, merci na Mariam Molopoe, donc merci na Nadège Molopoe, Carmel, merci na Bijou Kalambai, bango tout bango te na bino vraiment merci na ma Pauline Sokabasani. Voilà, merci. Coco. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de Katz, l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, j'ai prévu pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X. Eldine Mikebi, ma petite sœur chérie. Eldine Mikebi, moi, sur Yalibala, moi, sur Alongola Kabiso, Sonia. En tout cas, fier d'être ton frère, fier d'être ton grand frère. Moi, Exode Mikebi, vraiment, je suis très fier de toi. Eldine Mikebi, Gradi Mikebi, famille Mikebi Mobima, en tout cas, Bambote Nabino Ebele, ma maman chérie Claudine Bawete, Balobi couple Pindi, Longona Dauphin Pindi, P, Shaïda Pindi, maman na Grâce, Milka, Rita, Anna, en tout cas, Boza Ebele, on a Bakombo Eza Ebele, vraiment, en tout cas, Bambote Nabino Yangwana, Balobi, ni tache, ni bouton, ni vergeture. Moi, je suis 1m80, moi, je suis à Tonda. Maman Wivine, Mukanga, Mouko. Tendresse, si me voit, sans cancer. Sans cancer, naturel. Est-ce que vous voyez, ça fait de tête à rouge. Devant Bozoaka. Eh, na moi, je suis Pamela Matondo. Mais si le lieu, ça a pour je suis Pamela Matondo. Eh, en tout cas. Voilà, comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, qui est la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir.